ba nyonso ba kofinga masi mwana musala ba kofinga ete ba comprendre que Cindy Lecoeur c'est une femme pas comme les autres. Pourquoi pas na lobaka bongo que azali mwasi azali ndenge moko na basi mosusu te parce que azali mwasi oyo en dehors ya kozala musicienne to kozala artiste musicien na kati ya mboka na biso azali pe molongani to mwasi ya légende ya mboka na biso o azali Koffi Olomide mpe eyebani mokili mobimba mama wa taifa ejika ezala te biso toza ko se concentrer na makambo etali ndako na biso makambo etali penza ndako na biso ndio tozali ko se concentrer nango parce que buzoba eza vraiment na tina te buzoba eza vraiment na valeur te mais vous allez nommer Mopao et Mopao il est le papa le plus responsable na ba musicien reconnu ce ne sotoyebi atikala ko sala loko ya mabete na o talibana na ye soka zali ko vivre love story na ye c'est sa vie mama wa taifa ejika akoboya ko bimaka ko tia ba vena na bino koboka kango na vie ya bamasi koboka kango matin midi soir mamasi par là mamasi na gauche mamasi na droite mamasi na l'ouest mamasi na sud quand on dort on se réveille bozali kozwa ba vene na bino bozali koboka yango na bomo ito na vie ya mamasi mama wa taifa ejika bandeko na biso ba warrior nga nazokoka kopesa bino position na bino te naoko kopesa bino bakombo te naoko koloba makambo ezali na kati ya famille ya Koffi Olomide etali bino na nini bino moko bozali na baproblème na bino baproblème na bino eza indéterminable baproblème na bino eza difficile ya kogere yango baproblème na bino eza ntina mutu nini eza koleke pa Koffi Olomide oyo eza koleke pa na bino te epa na bino eza pire mama wa taifa ejika TV. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de JK TV News. J'espère bien que vous allez bien. Vous tous bien en Ngolo Nzambe. Abonnez tout à JK TV News. En tout cas, tout le monde JK TV News. Kakole Sumasi Nzamba Nazareth. Apambola bino pe abatela bino ipa nyonso bozali. Matondo mingi et merci beaucoup. Na pesimbo telisusu. Na bagoloa pe na bagoloise na batu nyonso pe balingaka JK de la presse ba soutenir biso d'une manière d'une autre ba pesa biso makasi par rapport à musala na biso to salaka. Merci beaucoup na opeke sala live lobby par rapport ya kolakisa ete bato bele o balobaka Cindy Lecoeur babengaka mingi mwana musala babengaka mingi mwana musala na komo sepela nanga pe na kombo yango na komo sepela nanga na kombo yango parce que professeur na biso moko ayebisanga que soko moni mutu asa zui faiblesse na yo comme ko utiliser yango zwa place comme ko utiliser yango comme ça yango place moko boya mutu yanga na koma ko sepela nanga déjà na kombo yango parce que déjà so na sepeli nango ba nyonso ba kofinga masi mwana musala ba kofinga ete ba comprendre que Cindy Lecoeur c'est une femme pas comme les autres. Pourquoi pas na lobaka bongo que azali mwasi azali ndenge moko na basi mosusu te parce que azali mwasi oyo en dehors ya kozala musicienne to kozala artiste musicien na kati ya mboka na biso azali pe molongani to mwasi ya légende ya mboka na biso o azali Koffi Olomide mpe eyebani mokili mobimba malgré nyonso wana atikala jamais ko croiser maboko te azala toujours na kati ya musala pona kolakisa te peu importe nazali mwasi ya boss nga moko pe fona bosser po te mbongo wana ezala toujours na ndako na biso. Alors nakoloba pourquoi nazali ko sepela na kombo wana banguna ya mamasi ezala basi to mibali majorité ezali basi ba oyo rêve na bango esengeli bazala place o mamasi azali d'une manière d'une autre ezala côté bar chroniqueuse ezala côté mutu alamuki kaka dans le vide vous ne savez pas auti wapi ezalaki ndenge nini abandaki ndenge nini aye na ye sujet sur la table mamasi sujet sur la table mwana musala mutu nyonso na kwe na ye akomi koluka lolenge nini akobimisa vene na ye epa ya mamasi mpona nini azali rempli na jalousie azali rempli na haine azali kolula bipai muninga azali eske amérité yango soki natali nga ndenge naza eske ye akozala place wana to nga esengeli nazala place wana bomikosaka makasi
ezali pe eloko tokoki korapele bino te ezali bongo, ezali penza bongo. Problème ezali na bino ezali bokangaka motema, bozala makasi, bozala motema monene, bosipote komona ye, pe bomona ye, pe bokomonaka ye mikolo na mikolo, ngongo ezali molai, bokomonaka ye. Makamwe po bokofingaka ye, bokokontinue kofinga ye, e mafinga na bino ezali kosala ete ye apumbwa amata likolo pe akoma oyo lelo ye akomi. Deba ya asala nini na musique, ye azali mwana musala epai ya mutu boye. Vraiment ofolomide odétruire boye pona boye. Eza neloko te mobali nyonso, soki eza na mobali oyo, soki eza na mobali après avoir kokende kolinga mosi libanda ye amitie victime, cet homme il est méchant. Parce que mobali nyonso tango ye azwaka engagement libanda, soki akomisi engagement wana sérieux, c'est que ye moko aza conscient na engagement wana ki ezali koapporter quelque chose. Soki akomisi engagement wana sérieux, c'est que ye moko a comprendre que engagement wana ezali koapporter quelque chose. Mais soki amoni que engagement wana eza eloko te, yaya mobali akoki kokende na engagement ya goûter laisser 2 mois, mais mobali akoki kokende tina niveau akobala, c'est que ye moko azali kokende nango pa azali koassumer yango. Soki amemi yango na suka te, c'est qu'azali lâche, c'est qu'azali menteur, c'est qu'azali mensonge, c'est qu'azali moto à lokuta. Akwa boya kobimaka kotia bavene na bino, kobwaka kango na vie ya mamasi, kobwaka kango matin midi soir, mamasi par là, mamasi na gauche, mamasi na droite, mamasi na l'ouest, mamasi na sud. Quand on dort, on se réveille, bozali kozwa bavene na bino, bozali kobwaka yango na bomo ito na vie ya mamasi. Ce n'est pas très important. Vous passez votre temps, nous on avance. Ndenge toza boye, soki botali lelo, Platinum mo ebimi, Platinum ezali kosala musala nango, bozali koyoka banzembo oyo mamasi abimi, bozali koyoka banzembo oyo mamasi ayembi, bozali koyoka baloyembo oyo mopa wa bimisi. Nalingaki ata mutu moko abima alobelanga, asalelanga critique ya Platinum. Asalelanga critique ya Platinum azate. Bokomi kotelemela surplia vie privée ya mutu, bokomi kotelemela yango. Et comme soki bobimi na image artiste, bobimi yango ka na vie privée. Soki bobimi na vie privée, bobimi na image artiste, bobimi na vie privée. Bokoki ko critiquer artiste selon musala na yete. Soki bolingi bo critiquer Cindy selon koyemba na ye. Soki bolingi bolobela Cindy selon talent na ye. Boya to sala débat ke ayebi koyemba te, boya to sala débat ke ayebi musala te, boya to sala débat ke kinanda leki e to mona ki lobi na balève botangi biso ba kombo. Tonzimaki mais tolobi mutu na mtazali ko continuer na kwa na ye. Mabeza oya lembisi. Mais lokola mutu na mtazali ko continuer na kwa na ye. Akwa bon to ko chat tembe to mikati banzoto to mi pasoli bilamba. Oto beta kaka to loto lakisa keno oyo nde oyo jamais. Jamais de la vie. De la même manière, muto obile bo mi beti tolo ke bozali ko sungaye. De la même manière que muto bo beti tolo ke tozali ko lobelaye. De la même manière que muto boye, bolobi ke biso tozali ko lobelaye. Mutu wana ye azali ko continuer, la vie continue pour elle. La vie continue pour elle. D'une manière d'une autre, mutu na mutu vie na ye azali ko continuer. Mais bino boko tourner vie na bino tout autour ya mwana mwasi ya batu to ya papa ya batu. Pourquoi? Pourquoi? Lelo soki bozo pesa bandaki ça parce que ebele batu nozo comprendre te. Bande kona biso ba warrior.
nga nazokoka kopesa bino position na bino te naoko kopesa bino bakombo te naoko koloba makambo ezali na kati ya famille ya Koffi Olomide etali bino na nini bino moko bozali na baproblème na bino eza indéterminable baproblème na bino eza difficile ya kogere yango baproblème na bino eza ntina mutu nini eza koleke pa Koffi Olomide oyo eza koleke pa na bino te epa na bino eza pire lelo bozana eloko moko te bokoloba parce que le passé tellement bofinga bana fali pupa au point que boali susu neloko ya koatrape te soki bolingi boloba boye bakamataka mafinga oyo bofingela bana fali pupa bakoma kozonga olezongela bino parce que yo oza na ndako na ye kuna aza na ndako na ye ekoma kozongela artiste mama moko te akolinga oyo ayebi douleur ayebi ndenge bazwaka mwana 9 mois akolinga mwasi moko boye aya kofinga kibo mwasi ya mwana ya moninga mwana moke oyo mabele ezali zei ata bana poto bakolaka oyo balobaka l'enfant grandi lelo mwana azali nanu bebe okomona mama mobimba azali koya kobimisela ye misisa kuna makambo bomoni te makambo bino bomoni ezali ya kosala ka bacomparaison kingambi yo osali boye te kingambi yo osali boye te makambo nyonso wana bino bomoni yango te babanda nanu mwana na bino auti kokokisa soki 23 ans soki combien d'années ao asali anniversaire ya mawa anniversaire ya souci bato bapublier tomonaki place tata na ye souhaitele joyeux anniversaire ou bien marraine na ye marâtre na ye souhaitele joyeux anniversaire quand c'est bon c'est bon quand ce n'est pas bon ce n'est pas bon mais les warriors pourquoi vous tournez tout autour il y a couple Olomide pourquoi vous tournez tout autour les artistes musiciens Koffi Olomide na moi si na ye to na artiste musicien signer le cœur pourquoi vous tournez tout autour quand il y a bango donc vous manquez de sujet alors Koffi, il était le seul musicien empêché, ma femme ne touchez pas à ma fille. Il était le seul. C'est la pure vérité. Parce que, beaucoup le batté comme Bolinganga, au moment où moi, on a besoin de descendre. On peut parler, mais à un certain moment, il faut moi respect à la nakati parce que, azam moi, nazam akila, nana kole kamo na kotikala. Est-ce que chez vous, vous savez un bon quand vous pouvez résoudre le cannabis, résoudre le canapé pour le bâtiment, tout ça, qualité, tout garder côté qui vous montre à Moutoumoko, mais chez Koffi Olomide, voilà déjà que ça, et à ma grande surprise, ce sont toujours des warriors. Ce sont toujours des warriors. Quand on va parler, on parle. Ce sont toujours des warriors. Problème eza na ndako na bila ya makasi boko kosilisa ngote eza le problème na ndako batu nanga bila bozali ko adopter mwana batu wana on doit adopter na mo ya bino pa zali star mwana bino ayebaniti mwana bino zali pe star ayebani makasi ya oya mosa za star azali bebe azaki toko papa ne pas comme ça qui est star de la même manière besoin de kumisa ye yo so mona ngai na page na ngai TikTok nakamati mwana bato na cheye na page na nga na uju ko kamata ta mwana bato étranger na cheye yo so moni na page na nga na fungoli live na bandi ko tombola mwana ya bato jamais na sala yango. Mais vous tournez tout autour de la couple Koffi Olomide. Pourquoi au moment où problème au boulot vous avez que le bana côté gauche, le problème au boulot vous en avez fait 20. Bon, nous sommes bilili. Ya muto aza pembeni ya mopao, to muto lobelaka mopao. Oya salela mwana na bino d'émission. Toi salela bino d'émission. Pour la rappeler bino ki bomoto na bino na ngambo bara na bino jamais. Namo wana soki likambo na lobaka ngoma te midi so soki likambo telinga ite na kipakate. Mais un certain moment bande ko na biso tozonga batu. Ezate ke ezala rata. Biso toza ko se concentrer na makambo etalinda ko na biso.
makambo etali penza ndako na biso nde tozali ko se concentrer nango parce que bozoba eza vraiment na tina te bozoba eza vraiment na valeur te mais bozali ko surnommer Mopao et Mopao il est le papa le plus responsable na ba musicien reconnu ce ne sotoyebi atikala ko sala eloko ya mabete na oyo etali bana na ye soka azali ko vivre love story na ye c'est sa vie mazali ko continuer na musala parce que côté musique atikali ko yebisa bino ke ngamenga na zabo et na abandonner musique jamais il est là à chaque minute ce qui muto asali moi alekisi moi mopepe Kofi ce qui muto alekisi moi mopepe Cindy ce qui muto alekisi moi mopepe Kofi ce qui muto alekisi moi mopepe Cindy ce n'est pas du tout gentil et ça vraiment qui to côté et ça vraiment peine à tinate. Et on a zolo baké actualité parfois et manque kabino. Sur actualité manque bino, vous allez vraiment na babilo comme moko ya koloba. Otali live oki maolobi mais oyo ata soki na yobi na sala analyse siye, na sala analyse si quoi, si base de quoi. Parce que makambo ya zoloba, yango pe zoleka na epa na bango. Mais ata soki le na lobi na sala ele analyse, na sala ele analyse sur base de quoi. Voilà la question. Na osalele analyse sur base de quoi? Le na prouvé que bino que Singo bino bezo benga mwana musala, Singo azali mwana musala te, Singo azali classé parmi les meilleurs artistes musiciens féminines ya basi Afrique. Même catégorie que ba Charlotte Dibanda. Même catégorie. Nalakisa kibino. Ce que zalaki na Congo bokolo beza fanatisme. Mais tant que le Kolobani ni banda ya mboka. Donc ceux qui vont continuer à kobenga ye mwana musala, obenga ka ye mwana musala pona soni. Ceux qui continueront à kobenga ye mwana musala, obenga ka ye mwana musala pona zuwa. Ceux qui continueront à kobenga ye mwana musala, obenga ka ye mwana musala pona mutema mabe parce qu'alekio okoluka lobi lobi okoma lokola ye, mais okobunda ekosimba kate. Yango otalelo ko nini ngai na kotu ko loba. Oyo kotu ko sala ye pasi, na kotu ko tuka ye. Na bebi c'est la réputation tikana le baete azali mwana musala yo kanisi pe kozala mwana musala ezali mafinga selon kibomoto na yo et pourtant kozala mwana musala ezali ko rappeler mutuki la muka kende ko sala musala jika simba mikro le ba ata lele futi yo lobe ko ata lele futi yo pe lobe ko futa yo jika la muka na pongi parce que muto azaka goigoi abonga kana yo côté jika la muka na pongi simba mikro sala musala na yo. Donc, ezali mwana musala, ezali mafinga te, ezali ko rappeler que tu es une femme courageuse. Mais la catégorie a assimilé le cœur, ezali bongo te, ezali alanga nzembo. Free, Luma, il y a les gens qui n'habitent pas en cannabis. À une école, il y a les grands professeurs de professeurs de musique qui a Congo, qui est fait l'idée. Pendant 18 ans, ba formé ye, ayebi kobeta kida, ayebi kobeta mbunda. Ye moko ayebi kosala talaku, ayebi komata, ayebi kokita. Ba ayebi koyebi se awa, soki botali bien. Mama sa ayebi nini tampo eza na normalité, komona baluki, abandi koyebi sabango te, banda do o senti ki coaching de se coach ye na makila, na pawa azaka lisuku na te, abando sala ngo kala. Parce que comment maman si comment contrôler nyos so simbi micro ayebi ki awa tous ensemble te na bato ba obeta mindule tika ba matabu bo comprendre kuna na sima kuna eza mo bilili moko ki Fabrice Manda roche la biso botal ezali muto sa komi na ye azala ki pas prof de prof ye moko pa komi prof ye pa akomi ko coacher eza mutu wana nde tango boza ko sala makita to bozali koloba sengeli boloba penza na lolenge sengeli po maloba na bino ezala iyo ye moko fali pour parler ezali artiste musicien auti pas ya prof de prof po lelo ayebana kombo na ye kende libanda mokili mobimba ba reconnaître ke na Congo tozali na musicien moko boye na kombo ya Kofi Olomide auta na kombo ya fali pour pas auta ke pas ya prof de prof. Ba formé ye, ba lambi ye, ba créé ye, ba bilisi ye, nde lelo, te moni ke tozali na musicien,
oya yebani na mokili na kombo ya Fally Ipupa tokoki koboya yango te azali musicien ya munene ya mboka na biso mazali mbuma ya Koffi Olomide vous ne voulez pas ou pas c'est comme ça la vérité reste que la vérité est petite mais la vérité reste la vérité azali mbuma ya Koffi Olomide soki na lobi bongo ezali mafinga te soki na lobi bongo ezali koloba nazali ko négliger Fally te nazali ko reconnaître que azali musicien munene ya mboka na biso de la même manière nazali ko reconnaître Frère Egola ke azali pe mbuma ya Wera Son azali pe mbuma ya Koffi Olomide parce que aleka pe na quartier latin bipai nyonso yo leka obeta omata président yebishoke kita oloba eya lokola moto aye na jika lobi na lingi na prendre kosala journalisme yaya ato oleki koyemba ato ke oleki koloba oleki nga na koloba histoire ekotikala kaka ke non abandaka epa jika de la même manière c'est de la même manière jamais élève aleka maître ezalaka na point moko boye maître alekaka ye c'est la vérité mais tomona baélève bakoma baprofesseur tomona baélève baétudiant bakoma baassistant ki assistant batikala bakoma baprofesseur tomona yango mpona mayele na bango mpe na mutu na bango mais attention yango omonaka na université ezalaka na badoyen doyen c'est doyen on compte les années na monde ya ki professeur ya université asali combien de temps avec 10 ans, avec 20 ans, avec 50 il est doyen aza na même catégorie te na professeur akoti lelo te bakotia na même mulongo te soki professeur ya kala ye oyo akoti lelo azalaki ya kofonda oyo akotaki lelo akotelema tikelo ya kala fandi et voilà eza na tio alors so Fally bobenga ye pezo alors sindi bobenge nani 18 ans na makolo ya Verambo ba former ba encadrer il faut accepter il faut assumer la vérité c'est la pire vérité bambuma bilembo ya mopao elelo ezoyoba na mokili mobimba bazoyeba bango lokola baartiste meilleure chanteuse de l'Afrique et actuellement en RDC to comparer na nani to comparer na mututé alors les warriors j'ai la difficulté de vous comprendre je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire ce jour ici je parle tellement que moi-même je ne sais pas comment vous maîtriser. Vous parlez pour Koffi, bien vous parlez pour qui est Fally Ipupa. Vous parlez pour Koffi, bien vous parlez pour Fally Ipupa. Je ne sais pas. Même dossier que vous êtes en train de critiquer Koffi, c'est le même dossier qui est chez vous, plus que même. Alors, la famille, soyons concentrés. Nous, la famille Tchatcho, on est concentrés parce que 2025, nous avons un concert à Paris, hippodrome, il y a un décandé Makambu, Zela. En même temps, nous avons un album sur le marché. Ceux qui ont un bosombi, te bosomba. Ceux qui ont un oshewana, okuta yango ezawana, eza déjà disponible partout. Boko somba yango, yoka yango, savourer yango. Ça y est, le bandeko mususu bazali ko sala. Bisika nyonso bazali baza koyoka yango, bazo zwa ta ya koyoka, baza ko zwa ta ya ko savourer, bazali ko zwa ta ya koyoka loyembo eza Platinum. Imaginez album etie mutu nyonso d'accord. Omoni mutu akritikaka Koffi mais soki komi na point album mutu wana zo ko critiquer Koffi te bandeko. Koffi c'est quelqu'un de c'est quelqu'un le monsieur là, c'est quelqu'un. Bon critique na bino ye bolo ba na bino ye mais so komi ka na point wana ba critique sili. Ba lo be sili bino na munoko. Boko koloba mutu te boko ko sala eloko moko te boko ko eloko exact parce que Platinum etie mutu nyonso d'accord. Mutu nyonso na point na point. Alors, boti ko yoka ngona ba point, boti ko yoka ngona ba bar. Boza la sérieux, bo somba ba CD. Azong sel bino pe na système a CD, o ko sombe sali des années na kati anda kuna yo, oza na problème tata ba ibi yo téléphone, yo na problème te o ko yoka ka mindu le po ekitisho motema. Toza pe na mobanye na consort, toza koza 2025 na hippodrome kuna 100 000 places ezali sekite. Merci Fabrice Mande na sima caméra. On a lobi ezedele, mato ezepa na okoyoka. Continuez koloba.
tango koloba biso pe tokoyaka koloba mais tokoloba lokola yo tokoloba autrement parce que tokozong se yanzela tango toko rappeler que Fally Ipupa azali musicien ayebani na mokili aza musicien oyo asali pe makamune na tango na ye mazali mbuma azali mwana ya Koffi Olomide elembo tango lelo ya kozala te bakoloba il fit ekolandaka ekolata enzoto pona vie na ye mobimba alors bo se calmer makambo ezali ya vie privée bo épargner bolobela ba artiste na makambo etali ba événement na bango basalaka olingo beka lisolo ya sindi critiquer ye na plan na ye professionnel yeba ki azali artiste musicien féminine na kati ya mboka na biso azali kosala makambo ya minene pe azali koyemba ti sikoyo azali na mbanda te. Merci beaucoup, bo aimer, bo tapoter, bo partager, pourquoi pas bo s'abonner tango koti abonne-toi, cliquez na cloche ya notification, posangelo côté na jika tokutani mbala sima, bye bye.